La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour à tous. Mbote bandeko nyonso bolandaka Ursule Botelwa TV. Mbote bandeko esika bozali, mbote na mabota, mbote na bafami, mbote partout oyo e zwami bino. Bandeko nanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu kaka ndenge ezalaka bino moko boyebi. Chez Ursule Botelwa TV tolobaka toujours bonjour, bonsoir et dépendaka na ero kolanda biso. Donc na ero kotala Ursule Botelwa TV yondo koyeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Bandeko na ngai likambolo kita grave kande balobaka likambolo kita grave lelo to ekolobela likambo ya comédienne étoile mama na biso na kombo ya mama étoile. Kombo na ye vraiment oya ye donc kombo pena oya ye o ba botela ye eza Yolande. Donc kombo ya étoile ezalaka kaka kombo ya nini ya ye ya ko jouer. Donc kombo ya tournage o ba pesaka ye kombo ba surnomme ye mama étoile. Toyebi mama étoile aza moko o vraiment donc oh vraiment incarnera ba rôle ba pesa ke très kitoko donc a jouaka très bien maman na biso étoile a jouaka partout en tout cas ye azalaka na ete ke o nga naza pour boye nga naza koto nga naza koto maman étoile azalaka sans polémique. Même ndena oloba boy o ayebi ke mama itola zaka na polémique mama itola za muta ba polémique ayo komelanga a na commentaire o ayebi o déjà mona mama itola finga to mama itola swana to mama itola créer ba problème na batunde konanga ya o komana commentaire. En tout cas nga vraiment nazo confirmer bino mama étoile atikala kozana problème na batute aza mama moko oyo alingaka na ye vraiment polémique na batute. Alors lelo Ursule Botelwa TV aye kolobela nini bandeko bino mo bozo moi déjà ba photo on a tel bino wana avanga na loba ba photo déjà et zoloba. Alors bino mo bozo mona ba photo oyo na tel bino liboso. Ndeko nanga o akotina Ursule Botelwa TV sur ezambala no ya liboso o trouver chaîne na biso. Donc sur ezambala liboso o kotina Ursule Botelwa TV donc quand ndete loba na système a bien abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba émission na biso nzambalo la kopambola yo donc bo s'abonner massivement ou s'abonner tant ou s'abonner ko bo sanate ko cliquer cloche ya notification. Alors tant ko cliquer cloche ya notification ko bo sanapete ko aimer vidéo. Aimez notre vidéo ou aimez yango ou aimez vraiment ou partagez partout na Facebook na WhatsApp de partager partout aimez vidéo nzambalo la ako pambola yo na système moko ya bien vraiment tant ko partager ndeko okoti ko bosana te ko s'abonner. Te kolobela likambo mama étoile en tout cas to vandaki abonné na biso moko na kombo ya Rit abengi biso abonné na biso moko na kombo ya Rit a eli biso nouvelle oyo. Alors comme Ursule Botelwa TV pe alingaka ko vérifier ko kota vraiment na source ayeba likambango eza ya solo to ya lukuta. Alors yango bomoni to ye kolobela likambo oyo pona batu nyonso o bomoni photo oyo ya mama étoile abali et circuler vraiment na réseaux sociaux. Donc ba photo mama étoile la bali est circulé partout na internet. Alors lelo pete kolobela yango est-ce que mama étoile a bali to a bali te bandeko bolanda lisolo très bien. Donc le banango Etoline Ines TV ya zwa kiti vanda donc vanda penesiko zali vanda ngwene na yo donc zwa kiti kota vanda utie moi quelque chose pembeni car ande maman na biso Etoline na lobaka. Donc zwa kiti vanda to lobela nano likambo oyo ya mama na biso Yolande Étoile. Mama Yolande Étoile aza o ajua pa Belleville mingi en tout cas azanga katena ba théâtre o eleka ke pa ya Belleville azanga kapete na ba théâtre pa ya Cardozo azanga kapete e pa ya Kevin Sydney asala ka théâtre na bien asala ka théâtre ne bien banda carrière na e kala
mama Étoile banda musala théâtre kala penza alinga kuta bebisa musala na etango yaki kokende Angola. Mama Étoile awumeli na Angola. Awumeli vraiment na Angola makasi. Ko umela oya umela ki na Angola ebomaki carrière na ye. En tout cas bandaki lisuko leka vraiment te na teva bandaki koleka te, abandaki koleka te bino mo boyebika ba théâtre ya Angola penze tala maranango te. Wana pena bandeko bino mo boyebi ba théâtre ya Angola etala makate. Etala makate donc etala maranango te ata batina nini bato balandana ba théâtre Angola te. Alors Maman Étoile a bomaki vraiment carrière na ye. A bomaki carrière na ye tango yaki kokende Angola carrière na ye bebaki me na bolingo ya mama na biso Bellevue Kandi o to bengaka Poutine o to bengaka la patrona do to bengaka e Poutine na tina to bengaka e la patrona na tina na bolingo ya mama na biso Bellevue Kandi ajijaki bon abenga lisusu mama na biso Étoile abenga mama na biso Yolande Étoile aya na kin po aya ko jouer po Bellevue monaki mama Étoile abombaki vraiment carrière na ye mingi carrière na ye elalaki makasi elalaki vraiment makasi donc elalaki yango wana bomoni mama na biso Bellevue Kandi azwaki mama Étoile pour que abanda koya ko jouer na famille Bota. Arrivé à Maman Étoile, en tout cas, bato basepela ki na ye, bato belé vraiment basepela na Maman Étoile ndenga jouaka, ye rôle nyonso esimbaka ye, a joué ya kolela, a joué mutambongo, a joué soki ndenge rôle nyonso esimbaka ye. Esimbaka, donc rôle nyonso Maman Étoile jouaka esimbaka ye. Rôle nyonso bapesaka Maman Étoile esimbaka ye. Alors, yongo bomoni maman na biso Bellevue Kandi ajijaki bon abenga Maman Étoile ya kozonga Kisasa pour que abanda ko jouer na ye na famille Bota donc o elinko lobaka na Bellevue TV. Alors Maman Étoile jouera na Bellevue TV kitoko o biso so totalaka. Alors photo bomoni ezo circuler. Photo robo mon ezo circuler l'internet bayo bozan posa boye ba Maman Étoile abalito abalite. Maman na biso Yolande Étoile abalite. Maman Étoile abalite photo oyo eza photo oyo théâtre ezo leka epa ya maman na biso Cardozo mille esprit. Bande wangana bisara bino ba théâtre bien zaka partout. Ba théâtre bien za partout ba Cardozo ba jouer kitoko. Ba Cardozo penza bazo jouer kitoko makasi. Ba Cardozo bazo jouer bien. Cardozo azaka na chaîne na ye o ba koma Cardozo officiel. Donc so kotika na Cardozo officiel o mona chaîne wana. Donc azo tia ba théâtre moko ya kitoko makasi. Azotia ba théâtre ya kitoko. Alors Cardozo mutu asali théâtre o do Cardozo officiel, donc Cardozo officiel TV. Théâtre oyo ezoleka kuna kombo ya titre yango eza Ma robe de mariée. Bakomi Ma robe de mariée. Donc bauti ko bimisa déjà premier épisode kuna epa ya mama na biso Cardozo. Alors bande konanga théâtre o eza vraiment kitoko et pas wapi o babalisi Maman Étoile. Donc pona batu o bazo confondre o bazo tuna o bazo komela biso baluka baye ba vérité boye ba vérité ezaka se moko. Donc théâtre ezakuna et pas ya maman na biso Cardozo mille esprit. Donc ce côté na Cardozo Kandi officiel au tala théâtre wana banda ba uti ko diviser premier épisode nango déjà 5 heures du temps. Bino mo boyebi bato belé ba préféraka penza Maman Étoile na ba théâtre na bango po a jouer kitoko. Po a jouer ka vraiment kitoko bandeko. Soko koti pe na Cardozo mille esprit ko na Cardozo Kandi officiel o ko bénéficier na ba théâtre kitoko. Ba théâtre vraiment ya kitoko ndeti théâtre o eutaki ko lika kundanga. Titre nango ki kundanga ezalaki kitoko makasi. Ba Marlène bazalaki kuna ba Pierrot Ndombasi ba Gesho ba Omar Kabongo ba Nicole Bakata bango nyonso bazalaki kuna na carte. Donc eleka ki vraiment kitoko. Ausala ba théâtre na ye lolenge esengeli.
aosala bateatre na ye kitoko kaka ndenge ezalaka. Alors bandeko na nga nayebi ke bafamille libota bolingaka Cardozo mpo Cardozo alekaka mpe epai ya mama na biso Belleville Kandi. Alors bandeko na nga bato nyonso bolingaka Belleville Kandi, bato nyonso bosutenaka vraiment bacomédien na biso boya kototo soutenir mpe mama Cardozo e osala bien. Nga alobaka toma etiaka toujours bacomédien na biso e non tokitaka bango. Lobi natali théâtre moko na chaîne à Gesho, en tout cas éducatif makasi. Théâtre kitoko et leka kitoko. Maman na biso Poutine Belleville Kandi pas leka pa ya Gesho, a leka pe et pas ya Cardozo. Donc a jouera pe kuna. Ndenge bango ba jouaka epa na ye ndenge pe yepe a jouaka pe kuna. Donc théâtre et leka ki bien makasi. Alors bandeko nyonso botu na nga réponse na bino yangwana, Mama Étoile abali na nute. Abali na été. Mama Étoile azaka na bana na ye azaka pe na mobali ka ndenge zalaka na bana na ye abota mapasa mibale ya mibali ana ba jumeau na ye ba jumeau garçon et aza vraiment na ba jumeau na ye oyo abota mapasa na mibali ba koli déjà baza vraiment le ki photocopie ya mama na bango soko tali bango pena photocopie ya mama na bango kolongola te ko bakisa te photocopie vraiment donc balobaka scanner donc baza vraiment bongo. Alors bandeko nanga obotuna kinga na yaki vraiment liboso na bino kaka pona ya ko répondre bino à propos ya oyo botuna kingai. Donc boyeba ki mama na biso Étoile abali na été robe mariage o alataki yango na tournage et non ke o eza ya solo te eza nango tournage oyo ezoleka. Bon mani ba comédien na biso ba komi déjà na ba niveau moko ya likolo ba comédien na biso ba komi pena na niveau moko ya likolo makasi ozo mona pena soki ba sali théâtre to mona ba théâtre na ba komi soki ba lobaki mutu wana ko bala ba tie voile soki ba lobaki mutu wana ko bala ba tie voile kalezala ko mona ka ba tie un mois après kala ane ko mona ka ba tie un mois après batu bakome ka bande ko déclarer boko tshela biso ka ba un mois après te il faut bosala rapena libala to utaki ko mona ngona théâtre o mama biso Belleville Kandi sala ki na titre ya Vonette to mona ki na titre Vonette ndenge ezalaki Vonette alataki voile ba louer na sali vraiment na sali to mona ki nyonso ndenge elekaki. Alors bandeko nanga eza bien bongo toza na posa ba théâtre mboka na biso ba ekoma na développement mo makasi. Alors tant to linga développement na ba théâtre mboka na biso il faut to s'attendre développement pe na nyonso to luka développement na ba mboka na biso to mona pe ba théâtre na biso pe komi ko développer vraiment makasi boye bien boende biso to linga. Et ça te ke ba kosa ka biso kala o mona ba kosi bino mutu bazo jouer za na poto makanga na kata chambre bima na salon ta bima pe libanda te. Pourquoi? Parce que kosa na poto. Mais lelo komi pena so ba jouer rôle à poto o mona pe ba voyager ba kepe poto ba jouer pe na poto ba zoni pe kisasa bongo nde el senga to tombola ba comédien to tombola ba comédien to lingaka ba rando ba comédien te to tombola pe bango o moni pe comédien moko sali pe loko mo ya kitoko oye o sali pe analyse o sali li pe bien o sali pe ma publicité ça la bien c'est moi pub ya bien o sali moi pub ya bien et l'équipe est bien moi publicité mo ya kitoko et tomboli pe comédien bongo nde ezalaka. Mais bino bokanisaka ko soutenir ba comédien senga ka ko finge o ko zozu masola ba comédien bandi ko finga ozo o te bino bokanisa bongo ngalo ba ko soutenir comédien ezalaka no finga te ceux qui ko soutenir ba comédien ezalaka na ofinga mais lelo ba comédien belé ba renyate et na bande ko belé ba soutenir ka ba comédien na ko finga obokumisa mutu na bino bokokumisa mutu na bino kimia te bozaka ko koti ofingi ozongi bo ofingi baluki bo ofingi ezaka malamu te to soutenir ba comédien na biso lolenge elongo bani sala vraiment propagande ya comédien na yo panza masolo na partout kabola balien na partout bongo nde ezalaka bien et no boya kaka ko finga ezalaka vraiment kitoko te
kofinga finga ezalaka kitoko ata mokie te. Wana nayelaki bino nayelaki bato batunaki nga nayaki vraiment kolakisa bino eloko nini oyo ezoleka epai ya mama Étoile kaka nde botunaki nga nde pe nabaki nayela bino vraiment lisolo yango eza ndenge nini. Yango wana nayeli bino en tout cas bokitia na bino mitema en tout cas bozala pio nayebi ke bolinga comédienne na bino Étoile. Nayebi ke mama Étoile ana bato ebele o balingaka ye awa. Nayebi vraiment que mama Étoile azana bato ebele o awa balingaka ye. Alors bandeko nyonso o bolingaka mama Étoile vidéo oyo eza pona bino bo partager yango, donc partager yango partout quand nayebisa bino bo partager na Facebook, WhatsApp, Messenger, partager partout. Bandeko baye ba po ba photo wana et circuler partout. Ma photo wana vraiment est circulée partout. Alors tant que vous partagez yango bato baroye ba vérité à likambango eza nini et osala vraiment malamu mingi. Merci beaucoup na bino nyonso o bozalaka wana pona Irsil Botelwa TV. Merci na batu nyonso o bolandaka biso ba o vraiment botiraka attention pona biso. En tout cas merci nzamba lola amuna bino. Wana komi nanga na suka na lobaki na umela nanga te boyebi Irsil Botelwa TV ayaka vraiment ko umela te liboso na bino. Alors na lobaki na koyel liboso na bino te pona umela na yaki pena ko umela te na yaki kaka pona lakisa bino video oyo pona lakisa bino ba photo oyo pona lobela vraiment likambu oyo. Alors bandeko na ngai nakomi na suka wana ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite ko bossa na te ko partager na Facebook, ko partager na WhatsApp, ko partager na Messenger. Tindela bandeko na yo partout au bazali et au sala malamu mbingi. Merci beaucoup na maman na biso princesse Allegri ya maman Yvonne. Merci aussi kozali balobi Orange Africhel nde makambo. Grâce ya mpo esi kozali ba bisou na yo Madeleine Akeita. Nzamba lola a mona bino. Nzamba mona bino ba nyonso o bolinga Irsil Botelwa TV batu nyonso o vraiment bo soutenir biso nzamba lola amona bino numéro na biso eza wana pona ba o basala ba remarque donc ba remarque nyonso eza nango numéro na biso eza wana donc komela biso ba remarque nyonso oyo oza nango na numéro na biso e ozala malamu mingi naloba toujours bo sala ba remarque na ba commentaire te tango moni oza na remarque moko ya ko sala to tsaka numéro na biso liboso na bino wana pona bato babengaka pona bato babengaka donc ba numéro na biso to tsaka wana tango moni ke oza na remarque ko sala contacter Irsil Botelwa TV to téléphone na biso zalaka ouvert à partir ya 10h ti 16h nde tokangaka vraiment téléphone na biso. Alors bandeko nanga tokutani à la prochaine occasion. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bandeko nyoso bolingaka Mama Étoile tika mo commentaire bien pour na Mama Étoile et ozala malamu mingi. Félicité musala na e ozo sala et ozala malamu. Bye bye, tokutani à la prochaine. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.